aujourd'hui, c'est une réalité. Ah oui, programme de développement à la base, il y a 145 territoires initiés na Mokonzi ya Mboka. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kotambola kitoko avec un pacte paix idéologie. Neti awa tozali na territoire ya Kenge na province ya Kwango esika wapi babeteli bango école moderne Dada epe Tsakala Nzadi TV eza radio te ndenge kaka bozali komona modèle école oyo ezali kitoko bana bazali kotanga neti kaka awa na ville province ya Kinshasa. Très satisfait na ba condition bazali kotangela en plus na gratuité lisusu belève ba communiquer. Betuketi mfuni ya babatima tatu mbote mingi na président de la République démocratique du Congo ya munmetungila betu bekola bien et puis beta futa vembongo. Bet kena kiasi mingi bet metungila bet ba classe yai bet vatanga na ba condition moshi yambi bet me edikila bet ba classe bet ketanga na condition ya mbote na papa président Félix Tshisekedi Tshilombo. Président ya comité des parents aloba te poids 0 bet kele na kiasi mingi na mpila ya président me yindula beto na mvula yai bet me sala bambula mingi na mpasi mebubu yaya me katula beto na kinchona. Chef du village pe abakisaki boye muketi mfunu kiasi mingi na mpila betu me mona école yai bet me tungila betu école ya bien mekima ke pesa betu mpasi bana me kuma mingi bokanisi esili te direction na Kwilu kuna pe na même cadre bekole lokola epe ya Mungulu epe Salongo epe Tenda esi elata lele ya sika yoka communication. C'est une chance exceptionnelle que nous avons eue. Ni tête en tout cas, quel que serait le nombre d'années, ce serait difficile qu'on puisse penser que l'un des jours, on puisse habiter vraiment la population scolaire de l'EPA Mongolo dans de tels bâtiments. Toloba te ya boye ifokaka ozala moto akufa misu po ondima te ndenge bakulutu baloba. Fachi, béton na béton. Toujours. Yekejo.